Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai dansé comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai dansé comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai dansé comme David, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé comme David, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai marché comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai marché comme David, je marche, je marche, je marche, je marche comme David, je marche, je marche, je marche, je marche comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Pourquoi alléluia, shalom, edinkoloba kimia, kimia onkolo a pesa biso, kimia onkolo a tikela biso, yango nde na pesi bino kimia na kombo na Yesu, ete na pesi bino mbote na kombo na Yesu, na pesi bino mbote bisika nyonso ozwami, ezala ndeko oyo ye kosangana na biso lelo ezali mbala na yo ya yambo, yango nde na pesi yo mbote ndeko na ngai kozala mopaya te, awa ezali lisanga ya bana nzambe, ozali mopaya te, ezali ndako na yo bandeko na ngai kuna na Afrika, na pesi bino mbote bandeko kuna na Kinshasa, na Luanda, na Brazza, na Pointe-Noire, na Gabon, partout au bozwami ndeko na ngai bino baye bozali kolanda émission bien-aimé dans le Seigneur na pesi bino mbote bandeko na ngai kuna na Afrique du Sud, la bosali bino te ndeko Paulin na pesi mbote kuna na Afrique du Sud. Nzambe amona yo pona nyonso bozali kosala, pona soutien nyonso oyo bozali nango, pona musala na Nzambe ekende liboso, me boluka ete kuna na Afrique du Sud tozala une grande équipe. Yango na pesi bino mbote bien-aimé dans le Seigneur, na spéciale prière yaba boti pona bana, spéciale prière pona nini bien-aimé dans le Seigneur. Yango de yayambo na micro ezali wabino Moté Philippe nde muto asali na bino na poko lelo bien-aimé, toko zuzwa kaka une trentaine de minutes, 30 minutes seulement ya ko prier pona bana na biso, ya ko adorer Nzambe, toko bosana teke kotika pe butu na biso na maboko na Nzambe pe ezali na momesano ndeko oyo yembala ya liboso na chaîne tozalaka wa poko nyonso pona kobondela avant ya kokide kolala 21h nyonso, heure ya Bruxelles, heure ya Paris, mais 20h heure ya Londres. Yango nde bandeko ba oyo bozali kuna na Amérique du Nord, na Canada pe na États-Unis,
bandeko na ngai bino boza nano na moi makasi me na pokwa yaka zwa priere oyo bondela na bana na yo ndeko na ngai ata soki okolanda biso na moma oyo me na pokwa avant bokende kolala na chaîne toza déjà na bapriere ebele okoki kozwa priere moko ete bondeli na kati ya lisanga na famille na yo ete nzambe akomona bino. Bien-aimé dans le Seigneur, avant tobanda kobondela mpona bana tokotanga maloba na nzambe. Bien-aimé, est-ce que ozali wana na pokwa lelo oza na bana na yo ndeko na ngai osimba ata bango na maboko bazala wana ata baoyo bazali ya mike bazala wana ata ke bana mike wana basu balali kende kovandela ka place bazali wana osimba bango na maboko lelo ezali spécial po ete tokomi na ntango ya suka oyo Seigneur alobi ke akosalela bana mais Satana afongoli miso. Bien-aimé dans le Seigneur afongoli miso ke po asalela kaka na bajeune oyo kaka na bana oyo ya biso mais non na pokwa lelo loba mais asalela na bana mosusu mais oyo ya ngai te bana oyo ya ngai te oyo ya ngai te loba yango ndenge ovandi wana ke mais na bana na ngai te na bana na ngai te. Satan aza na droit moko te bana na ngai te bana na ngai te okosimba bana na ngai te yango ndeko na ngai yango ndenge tokomi ete ozala na susi mpona bana na yo ozala na susi mpona bana na yo ete omona bana na yo babonga. Tolobelaki la fois dernière mpona maloba yango ndeko na ngai yeba ete maloba nyonso tobimisaka mpona bana ezala mabe ezala na malamu ekolanda bango ndeko na ngai ekolandaka bango maloba oyo bien-aimé dans le Seigneur. Yango il faut tokeba en tant que parent il faut keba na maloba onyo sezali kobima na mnoko na yo mpona bana pete na monde des ténèbres na monde d'esprit ete basakanaka te na parole bazaka toujours là bazaka matoi milai po ete bayoka nini oyo tokoloba mpona bana soki ofingi soki olobi makambo mabe ya bana yebake ekolanda bango. Tolobaki ete makambo nyonso oyo toloba ya mabe na bana ndeko na ngai ezala soki ndeko na ngai oye mbala ya liboso lelo soki ozalaki mpe mokolo wana ntango tolobelaki yango continue toujours kobondela koretire parole mpe maintenant lelo tozoyekolake il faut désormais contrôler monoko na yo mpona bana pete bana oyo bazali une grande responsabilité. Pourquoi lelo tozobakisa ke tobanda kobenir bana na biso tobanda kobenir bana na biso ntango nyonso yango nde il faut contrôler monoko na yo ndeko na ngai maloba nyonso okoloba yango nde il faut yo moko sikoyo na makambo malamu oyo odesine mwana na yo mwana ngai oyo azama ye mwana ngai akokende liboso mwana na ngai ndeko na ngai yango nde makambo oyo tozoyekola na pokwa lelo ete olamuki ntongo ntango bana balamuki ntongo loba maloba mpona bana na yo ntango bana balingi bakende kolala loba maloba po ete ya une bénédiction oyo ya baboti pour leurs enfants la bénédiction de parents pour leurs enfants yango nde tolobaki mpona Jacob tokoya na baverse wana à l'appui ndenge Jacob apambolaki bana na ye ntango akomaki Israël apambolaki bana na ye Bible elobi te ke nzambe moto apambola bango mais Jacob mais Israël tata na bango nde moto abenga bango abali kopambola bango moko secret ya une bénédiction oyo ezalaka na baboti mpona bana yango nde soki olobi likambo mabe ekolanda ye soki olobi ya malamu ekolanda ye secret yango wana yango tokotanga maloba na nzambe na mokanda ya Psaume 127 verset 3 bandeko tozalaki na bango liboso totangaki déjà mais tokoyeba kodévelopper na ndenge mosusu na pokwa lelo. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles est une récompense. Psaume 127 verset 3 yango de maloba oyo bana bazali héritage bana bazali récompense bana bazali bénédiction oyo nzambe apesi yo ndeko na ngai soki ogere bango malamu te bien-aimé dans le Seigneur okozala na problème sérieux na nzambe na mokolo na yo ya suka na jugement okozala na problème très sérieux ndeko na ngai mais biso tozali kaka peut-être tous se plaindre kaka na mabe oyo tozomona epai na bana ndenge tolobaki la fois dernière ete nous nous plaignons beaucoup mais nous ne faisons absolument rien yango ndeko na ngai esekeli ete toinvestir temps na biso na prière tose consacrer mpona bana tobondela bana oyo bamona bolamu
biso tozali touti na héritage ya bapara oyo bayebaki nzambe mpenza bien te me babiso toyebi bien-aimé dans le Seigneur, bana biso oyo esengeli bafuluka, bana biso esengeli bakende liboso, balobaki non papa na biso, mama na biso bayebaki nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Yango maloba nyonso oloba ya mabe retire yango lelo tozobakisaki sikoyo yo nde banda koloba makambo malamu mikolo nyonso mpona bana na yo, mpona kelasi ya bana na yo, loba maloba soki baza na sport banda kosakola ke mwana nga namona yo na baekipe ya minene, mwana na nga namona yo boye, banda koloba maloba wana mikolo nyonso. Soki ntango mosusu bomoto ezosala ntango mosusu mwa liloba moke ebimi yango ifo tobanda kozala na contrôle oyo ke ovandi kama moke Seigneur pardon na retire maloba oyo nyonso mabe oyo nalobi na mwana na ngai. Yango nde pokwa lelo bana bazali héritage, bana bazali bauti epai na nzambe ndeko na ngai, bana bautaki diable azalaka na bana te, bana bautaka epai na nzambe. Yango nde nous avons une grande responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, thème ya pourquoi la biso et à pourquoi lelo était notre responsabilité envers les enfants. Nous avons cette responsabilité là. Nous avons cette responsabilité peut-être zamba confier au bana. Bien-aimés dans le Seigneur, mais pas la bande de ko bazana na problème ya mabota ndeko bo benga biso était to bo de la pona bino était yonde obota o pesa pe témoignage na yo. Soki ke ozolanda biso na pourquoi lelo oza na problème ya mabota nasima ou bien lobby benga biso afin que biso to bon de la pona yo nzamba apesa yo ndenga apesa pe biso ndeko nanga. Yango de maloba otosa nango na pourquoi lelo nini tokobondela na pourquoi lelo mais ya liboso tolobi ke retirer maloba ya mibale otobaki isi lelo ke panda kopambola bana na yo bana kopambola kobeni bana elikoloba tu dis des bonnes choses pour tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, yango de na pourquoi lelo esengeli to yeba ete nous avons cette grande responsabilité ya ko bénir bana secret o ko kanga na pourquoi lelo ezali ke il y a une bénédiction o ezalaka ya baboti pona bana bénédiction wana ezalaka donc esengeli ete oloba kaka maloba malamu pona bana na yo ete bana na yo ete bafuluka olobi. Par exemple, il y a personne comme Mona Oyanga, nalobi ke Jonathan nanga, bakelasi na yo ekende usika, pambolama, zalama yel, yango de ezala ba prière personnelle tango zo bondela, de konanga ezala ba prière mokoke, yango na zo yebisa bino tango nyonso ke ba bondela kanzambe na ba émotion te na ba sentiment te, il faut ozala na détermination, tu es déterminé dans tes prières que bana na yo ba bonga, bana na yo ba kende liboso, bana na yo ba yeba nzambe, ezali susu un point très important tango zo bondela, ozo pambola mango ke bana ngai boye banzambe, bana ngai boye banzambe. Et prière mosusu ezali ke mabe nyonso basemence nyonso mabe o satana tikati na bana po ete bandima parole de Dieu te ozobondela ntango nyonso ke nazopikola yango nazolongola yango ete bana oyo matoi na bango efungwama bayoka nzambe bayeba nzambe. Yango nde baprière oyo okobanda kosala afin ke omona bana na yo bakende mosika. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali wana bien-aimé tolobaki ete totangi maloba na nzambe et na pourquoi lelo na mokanda ya Psaume 127 verset 3 ke bana bazali mbuma oyo ezali kouta epai na nzambe, bana bazali héritage kouta epai na nzambe. Yango nde nous aurons des comptes à rendre. Yango parole nyonso ezali ya mabe ezali ya malamu, yango de monde ya ténèbre esombaka yango, monde d'esprit esombaka yango. Peut-être mama na ye moko moto alobaki azaka na ye zoba, papa na ye nde motu alobaki okomona okokende mosika te. En tant que parent soki kaka olobi kaka bongo epa mwana na yo ekolanda ye. Yango longola yango na pokwa lelo lobaki ezala maloba ntango mosusu na loba na bosana yango na retire yango na monde d'esprit ezali kaka ndenge olobi wana kaka mpe elongwe nango. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que yo nde ozali moboti. Bien-aimé dans le Seigneur, tobandi ko adorer nzambe zo position malamu yo oyo yeko bondela pona bana. Même vous aussi les enfants, vous devez respecter les parents. Je viendrai aussi dans une séance, il y a que uniquement que pour vous les enfants.
Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango tozali awana poko lelo pona kobondela pona bana na biso. Alléluia, tozoko adorer na nzambe. Adore l'Éternel. Adore-le ce soir. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia, c'est une prière spéciale. Alléluia, pour nous, le parent. Alléluia. Les allées prières étaient au bout de la pona bana na biso. Koko tate, nan conflit na bana. Alléluia, ndeko na ngai okobo bango na parole. Tant soso baby sabana na yoka na ba parole. Ndeko na ngai tozo kumisa nzambe oyo alingi ete toyeba ba réalité oyo. Alors qu'il était ces choses et il les a cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Il les a révélées à nous, nous les enfants. Alléluia, biso bana. Bana oyo elinko na biso tozali komiki sapete tondi melanzam. Bien-aimés dans le Seigneur, adorons le Seigneur. Nzambe oyo asangisi biso na prière spéciale oyo ya pokwa lelo. Bien-aimés dans le Seigneur, toko banda koya kokuta na mukolo nyonso ya misatu ete to bon de la pona bana. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Et le dernier mercredi du mois, nyonso toko za la biso nyonso en jeûne pour nos enfants. Mon côté accolé à 18h. Au fond du chien nayo, toyokokuta nande na 21h au misan nzambe. Nzambe apesi biso responsabilité. Nzambe apesi biso mabota. Na tango oyo bamsusu bazali na difficulté ya kobota yaya kumisa nzambe. Même yo oyo ozali en difficulté ya kobota ozala biso na pokwa lelo. Nzambe wana abosanaka mutu te. Alléluia, loboko na nzambe na ngai touché yo ozwa pe mabota. Au nom de Jésus, comme maman mabota, comme papa mabota. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui peut y avoir komoko, que azali na difficulté à mabota. Et vous savez que toko bon de la ponae, et nzambe ako fongola mabota. Au nom puissant de Jésus. Tozo kumisan zan. Vous allez que éveiller na pokwa lelo. Est-ce que tu es là? Même vous les enfants aussi, adorons l'Éternel. Adorons tous l'Éternel ce soir. Alléluia. Il est digne d'être adoré. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toi qui étais, qui est, qui va bientôt venir le Tout-Puissant. C'est la prière du soir. Mais ce soir, le mercredi, Ezali, prière spéciale pour la ban. Alléluia, prière il y a avant to kendekola. Ndekolanga ko kendekola la te sans que au bon de la. Bien sûr, toko bon de la pona bana mais toko zanga te kotika butu na biso maboko na nzambe. Kumi sanzambe. Élève le nom de Dieu. Il est digne d'être adoré. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de Jésus soit élevé. Tous allez que élevé comme bon à Jésus. Nabana nabiso. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Nakat nabana nabiso tozo tombola kombo na Yesu. Alléluia. Na Jonathan na tombola bana na yo tanga ba kombo na bango. Papa bana na ba yeba yo. Alléluia. Na zo tombola kombo na Yesu. Élève Jésus. Nanda kuna yo bien-aimé dans le Seigneur. Tozo tombola Yesu na pokwa na culte ya pokwa lelo. Culte moko spécial pour la bana. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kaka bana wana oyo nkolo atieli miso nkolo azo konte na bana oyo biso. Diable pe afongoli miso. Non, 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 non. Tokoloba non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toza déjà dans les vifs. Il y a prière, il y a poko alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tozo boya ete bana na biso ba servir diable au nom puissant de Jésus. Et bande déjà qu'on déclare. Toza déjà na vif ya sujet. Yako bon de la pona ban. Ete bana na ba servir diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bana na go servir diable au nom puissant de Jésus. Alléluia. Banzela nyonso ya diable tozo kangango pona bana na biso. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là? Alléluia. Nous avons cette grande responsabilité de prier pour ces enfants. Alléluia. Ceux qui n'ont pas boti ya boye. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce bonga. Mais banana biso oyo esengeli ba bonga. Ete ba bota mina batata ba yebi nzambe ba maman ba yebi nzambe. Serna ngai bo de la pona banana yo. Ete banana ngai diable simba bangote bazayanga. Alléluia. En tant que moboti
nazo boya. Et tes diables à ça là-bas, alléluia, les hommes de mes enfants ne sont pas à vendre au diable. Alléluia, ba âme ya bana nanga, ba vie nanga ya bana nanga. Ezali à côté quand il y a un diable de, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé, don de Seigneur. Zalana souci ya bana, bana oya yo moko. Komi kutu na conflit na bana. Ndeko nanga, maloba ya moboto okoboma bana, ya okoboma bana. Alléluia, so boma bango na maloba. Retirez yango na poko alelo. Alléluia, bien-aimé, don de Seigneur, avant de continuer. Moko la moko azali ko retirer maloba nyonso aloba. Aloba pona bana na ye, maloba ya mabe nyonso aloba. Alléluia, na retirer yango. Soki ezalaki na sakanda, soki ezalaki mwana salaki likambo, na retirer maloba nyonso en tant que parent. Alléluia. Maloba na eza na nguya koleka, maloba ya parent likola mwana. Ndeko nanga kosakana nango esusu te. Ya kosakana nango te. To retirer maloba oyo. To retirer maloba oyo. To retirer maloba oyo. Bana na biso. Alléluia, to dédié bango epai na nzambe elingi koloba to kabi bango epai na nzambe. Seigneur na pesio bana nanga, na pesio bango papa osala bango lolenge olingi kolo bana nanga na pesio bango papa apa bana nanga bayeba satana te bayeba kindoki te bamelisela ngai bana kindoki te yango tala responsabilité otoza nango ya tango okobanda kobelela yango mikolo nyonso Nzambe akosala yango nde nasina yebisi bino ke soki olobi ya malamu ekolanda pe bango soki olobi pe ya mabe ekolanda bango banda kobondela bana nanga atala occultisme bakomi kopesa bana papa mwana nanga yakei Seigneur niveau supérieur apa bakende kolakisa nzela na nzela ya occultisme te yango tozoboya en tant que bapara ndeko nanga iboya ete bana na yo bameisa bango kindoki te bana na yo yaya. Alléluia. Yaya. Pasteur moko ate alobaki kindoki wana boyoka kango na sango. Yokela ngo na musika. Me kindoki ekota na ndako na yo. Ata balobi ke ozali archibi bishop oza soki na kindoki na kana ndako na yo. Yaya. Oko bana kolala bakomona kaka el nyonso. Ba faiblesse nyonso. Oza nango bakobanda ko attaquer. Yango bapesi yo bana kindoki ou bien occultisme. Yaya, babomi yo, yango boya, tango kenan bakotite, papa, porte kangama, porte ya sorcellerie, porte ya occultisme, kangame la banananga, porte ya ba science occulte, nyonso, kangame la pona banananga, au nom de Jésus, t'as la responsabilité autosanango, bien-aimé dans le Seigneur, pour orienter ses enfants. Alléluia, nanzoto, lesaka bango bien, mais à tozali na domaine spirituel, alléluia. Papa, ma porte kamama, bananga ba kindoki te, ba lesa bango eloko ya mabete. Au nom de Jésus, Mais est-ce que tu es là? Alléluia, tokangi va porte ya mama ba camarade mabe, banzela mabe tozo kangango pona bana. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là ma soeur? Alléluia, la prière du soir. Ma prière il y a beaucoup ya mercredi et alléluia ezali kaka pona bana. Alléluia bana nangai papa. Bazala mutu bien-aimé tokoti na vivre pe ya sujet ya beaucoup alléluia tolobi ke to banda koloba makambo malamu pona bana. Est-ce que okoki ko banda koloba te pona Marie na yo, pona Francine na yo? Est-ce que okoko banda te koloba makambo malamu pona bango? Ya banda koloba. Alléluia pona Junior na yo. Moi na yo. Yo ndem toyebi bakombo na bango yaya banda ko déclarer soki ozali na bango 5 moko banda koloba makambo malamu mpona bana awa ezali prière toza na ntango mokuse 30 minutes kaka me ntango nyonso butu moi banda kotanga bakombo na bango ata wana oyo ya mwasi wana akoma mutu likolo wana banda aza ya yo nzambe aza capable ya koredresse ye mais soki en tant que parent yo bandi koloba banda koloba mpona mwana wana. Alléluia. Na yebi kombo na yete me yonde banda koloba ete banda koloba maka malamu pona bana na papa bana nanga azala rutu azala rukilate azala likolo bana ngai azala mayel bayekola baye banzambe bana ngai batanga bana ngai bakoloba to minene bana ngai papa
bana na ngai papa bayokaka mongongo na yo. Il est écrit que bana na biso bakokoma ba disciple na yo, bana ngai bakoma ba disciple na yo, bana ngai ba servir yo, bana ngai bayoka bana koyoka mongongo na yo. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bana ngai balinga makambo malamu, balinga makambo mabete. Ndeko na ngai tozobondela mpe pambola bana na yo mpe mpona mariage. Yo oyo vandi na bango bazobala te, mais banda kodeklare mpe mariage. Alléluia, ndeko na ngai oyo ezali basujet oyo ngai en tant que mokambi na zolo, mais yo nde moto oyebi difficulté nini oyo bana na yo baza nango. Yaya soki ezali ya koloba, soki ezali likambo nini songolo. Alléluia, banda kodeklare ke échanger au nom de Jésus. Alléluia, bana na yo baza na banoti ya malamu te na kelasi. Alléluia, banda ko déclarer résultat malam. Yango de tala un parent responsable ndiga salaka. Bible elobi ete Job kutu abanda ki kopesa au fond de na yepona bana. Alobi ke tango mususu bana oyo basali basumuki basali mabe bafingi kombo na nzambe na mitema na bango. Abanda ki kopesa au fond de tombola au fond de na ya prière na poko. Alléluia, ete papa limbisa bana nanga limbisa bango na banzela na bango na nyonso bazali kosala apa toyebi te bana nzela nyonso bazali kosala mabunga nyonso. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia, famille na yo yango na bana na yo. Alléluia, Yahweh papa ba oyo bazali na difficulté na conflit na bana bien-aimé dans le Seigneur au nom de Jésus tozali kokoisa esprit wana ya opposition ya parents na bana, c'est le diable eza bana te eza milimu wana. Au nom de Jésus tozo bebisa milimu nyonso ya opposition, milimu nyonso ezali opposé. Alléluia, biso na bana au nom puissant de Jésus. Mais pour na kosilisa na poko lelo tozali ko annuler ba parole nyonso oya origine na biso ba bisika outa ndeko na ngai ko kasate ke pete obotima na Londres ete mamaloba wana o baloba kuna nachela ekolanda bango te ndeko na ngai nachela balobani. Haleluya, na songololo balobani na selemba balobani ke bana nyonso ya basi bazalaka mutu likolo ete batanga pete ndeko na ngai tozali koanile abanda koanile maloba nyonso ya mabe oyo elobama na famille elanda bana te bino batu ya tribu songolo ete makambo nyonso baloba na tribu na bino au nom de Jésus en tant que parent. Alléluia, baloba nyonso baloba na tribu na nga elanda bana na ngai te elanda bana na ngai te au nom de Jésus na retiré ezala na bakelasi oyo bana bake kokuta na baprofesseur ya occultisme babwakela bango parole tozali koenlever en tant que parent tozali baresponsable maloba nyonso oyo ezali kolanda bana na nzela ya kelasi na nzela ya baeglise mabe bakota tozali koretire maloba nyonso elanda bana te ndenge yo moko retire oyayo to retire ezala bato mosusu oyo balobi mpona bana po ete yo nde moto ozali responsable numéro 1 sur la terre. Alléluia, ya bana wana yango te ete oyo nyonso aloba makambo mabe mpona bana na nga na retire yango na kwesi yango na détruire yango na efface yango na makila na Yesu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali prière spéciale ete tokobanda koya kobondela boye mukolo ya misato nyonso yaya yebisa mpe ndeko mosusu ete baya tobondela ete tozala na susi ya bana oyo babonga bana oyo bamona vi ya sika kati na bango ete balanda te bamalédiction oyo biso towuti nango na bakoko na biso. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, yango mukolo mercredi nyonso ya suka ya mwa tokozala en état de jeûne pour les enfants. Tous les derniers mercredis du mois tokozala na jeûne osali jeûne na yo kaka na ndako na yo na 18h ofongoli na 21h toye kokutana. Bien-aimé tobandi kotika butu na biso na maboko na nzambe oyo apesi biso temps ete biso toya kobondela mpona bana mais butu ezali temps malamu tozobondela bien-aimé dans le Seigneur tozotika bademela na biso na maboko na nzambe Père de gloire banda kosécuriser
demeure na biso banda ko sécuriser bana na biso pas de contact na monde ya ténèbres na bana na biso Père de gloire o nyonso bana na biso bayebaki ko accumuler na bapensée na bango na vie na bango alléluia na belle puissance ya makila effacer nyonso contact nyonso bazalaki nango na badessin animé diabolique papa to effacer yango na entendement na bapensée na bango na mémoire na bango au nom puissant de Jésus papa sécuriser bana o alléluia babimisa bana o te na kindoki uye na okitisme na butu makila na ezinga biso ezinga bana ezinga ndako mobimba papa yo te moto lobaki moko te akoya kotroubler pongi na biso ezala troubler te na poko ya lelo na butu ya lelo au nom puissant de Jésus-Christ Père de gloire baye opesinga na kamba papa protéger biso protéger bangozi yawe nzambe tata moko te attaquer bango papa tolala pete lokola bapagane papa lobela biso na bavision papa visiter bana na biso alléluia nzambe babanda komesana déjà na yonkolo alléluia visiter bango lobela bango papa au nom de Jésus-Christ alléluia 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 que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers nos enfants. Qu'il les protège au nom de Jésus. Qu'il leur donne de talent. Qu'il leur donne tous ces dont ils ont besoin. Et pour la vie et pour la piété. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur des enfants, acclamez, alléluia, acclamez les enfants, acclamons ensemble avec le parent, acclamons le Seigneur, il est vivant, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, tout comme une souka, et à prier dans le soir, pourquoi alléluia, mais ceux qui n'ont s'abonner na yo, bien-aimés dans le Seigneur, il se peut vendre comme sous, peut s'appeler invitation, pour la prière, il y a beaucoup de gens sur tous ali, et pourquoi? Il y a mercredi, ezali spécial pour les enfants. Ma prière, il y a dongo, ezali bien aimé dans le Seigneur. Dongo, nous sommes tous dans ma prière, mais spécialement, Mukoloa, il y a samedi, dimanche, ezali de 5h30 à 6h, heure de Bruxelles, heure de Paris, et 4h30, heure à Londres, Tokutana. On a une adoration spéciale et adoration ezali na mukolo yango ete tozali koya ko adorer Nzambe mukolo nyonso ya samedi na dimanche bien-aimé dans le Seigneur yango tango tokomi wana bien-aimé et tokomi na suka tokutani susu mukolo na lobi pour une autre prière agressive ya pokwa nyonso na kombo na Yesu butu malamu na mtu nyonso amen 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 amen.